Bonjour, bonsoir la famille, bonne année à tout le monde. La famille, vraiment, quand la théâtre, Nabiso ba Congolais bien, mais surtout, na mingi, Belle Vie TV. Vraiment, ba théâtre Belle Vie à Salaka, na habité sagesse oyo, nzamba pesa ye, na ba théâtre. Soko ozotala ba théâtre Belle Vie, ozokota profondément, oh bolo ba mene. Ozokota ozomona ke yango eza na ba vie ya bato. Yango tozo vivre yango na ba famille na biso. La famille ba interprète o ba interprétaka na français ou bien en anglais bozapi, bozwa Belle Vie, bo produire théâtre comme le quoi ya ba nigérien. La famille bolanda théâtre oyo. Bolanda théâtre oyo nga nazwi tante musala. Titre nango mon église. Eza de théâtre et où tu le cas depuis octobre. Mais nga na lelo nazotala parce que nazali na tante vraiment ba conseil eza na théâtre. Ba conseil eza soki te ezali na otiela bino ba parti bolanda. Bango nyonso baza ba artiste biso comédien nde tolobaka mutu aza na part na ye ou bien aza na ba artiste na ye oyo ya comédie o balingaka. Mais ngai mingi vraiment so na ta Belle Vie. Ah, Dieu merci à sagesse wana za nango a continuer nango pe bande comme susu bo sala rapper bien. Merci. Nini wana? Na kotobola hani? Olobeta yego na tempo to manke moi. Je me dis waouh. Après ça mi penda vela ti ola luka ti mala ndenge na ngamoko. OK, no choqué yo petit parole peso parole. Wana muasite oliko kumela sante boko nandimi bachaka si yote kwada yakatopa oh kuta to kufa